Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bafuta na biso pona bapo noir. O biso tozala anti-choco. Sara likoko azanango. Oyo ba comprimé. Oti kubota. Peut-être hémorroïde et fongoli au côté à Barabasi ndenge zaraka ba comprimé oyo eza disponible et pas Sara likoko. Oyo eza lokola bombo. Surtout mutu mususu ba kenga na okoka gamme o nyonso te na sala na kaka bombo o surtout za rapona ko kiti sapena libumu. Ponga na linga nzoto fo corpulence za la momuke mais libumu si la ezala te na tina chemise pe bo mona ke ça va. Et kanga kanzala ba benga coupe fin. Eza lokwa biscuit. Soko liango e kangio de oko zape obo sanyo liete ba jeune intermittent sur to sala soko za na oyo oza mobimba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Na malandi na Ozana House. Place na biso eza place à kobunga te. Soko komika na poma te. Komika na poma te. Ozana House eza place à kobunga te. Komika na restaurant. Place on donne la bébé, la cité très wana. Oyo wana tout droit tout kara à rêve d'accord kana rêve d'accord wana malandi 1 yango wana. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, merci Lelo. Naïe vraiment que la partenaire Nangaï. Nanobaka, bienvenue chez Capage Télévision parce que on a des andeboumou nanga bobo et à Capage TV. Et les mecs continuent la page, ils allaient continuer à YouTube, ils allaient continuer Instagram nanga, na TikTok nanga en tout cas. Ils aura un son na cadre kara ya Capage Télévision. Naïb Sarabino qui est dans un partenaire nangaï Tara Sarah Likoko TSL boye biaza partenaire nanga o to travaillera na yé ça dit vraiment bané belé toujours fidèle parce que to marche vraiment pas à pas en tout cas na inauguration na ba innovation na écoute et surtout ceux qui besoin na dialogue té na partenaire ya bo mona ke mutu so ayi asalika 1 mois accueil mutu so ayi asalika 2 semaines accueil mais biso ce côté moi to à l'écoute ba partenaire na biso ya bo moni ke to umelaka et puis ba porte na biso ali vraiment grandement ouverte pour nos partenaires nyonso bangi ba s'intégrer dernièrement Joe Mystique abisinga ba partenaire ba si linga la biti ba si la raté ba ça la rende ni ba paiement parce que équivalence pardon ça la évaluation voilà le mot qu'il fallait évaluation il y a année, il y a mois, il y a mbongo, il y a année mobimba. Ils ont bon partenaire, nous sommes kokata avant, nous sommes supporter à bandi, nous sommes année nayo, bah nous sommes bâti kala mais c'est rare. Na début année, net boy, Ruth Makambo. Sarah Likoko, baza partenaire nanga pena baza donc ba kinarate. Ils ont la début année, ils ont la fin parce que bon bazara na bilo qu'on a bango à chaque jour.
Merci. Et merci pour le maman nyonso yo bakotala ngai na lingi bino mingi. Bon mona ki nazala kiti, nazala ki na Paris, Paris moi tourne na Belgique, na zongi Kinshasa. Donc signaler pe bateau yo bazali na Afrique du Sud que équipe Momba ya Capage Télévision tozoya nga lité ya Kanda na Joe Mystique. Tozoya na Afrique du Sud et puis donc ça la tourne na Lubumbashi, tokoya boza na biso déjà. Wana botande la biso déjà maputa po tozoya tokoseka tokozana bino elongo et ça la biso vraiment bien na zongi siko na kama partenaire ba porte za ya kufungwama kaka pona richité kaka pona sarate kaka pona bino nyonso bolinga biso na ye ko présenter bino ba gamme ya Sarah taille SL Sarah Likoko dans sur Joe Mystique quand la biso taille ya Sarah aza mère de 3 enfants bomoni taille na ye bomoni ngaza slim ngape bomoni malgré na boujaki na ke na lie biloko ya poto na zongi mais nazara slim na ye vraiment monene te parce que nazaki na contrôle nazaki na ba gamme nanga ya kokondisa nzoto bato musu bakokaka sporti mutu mususu azali aboti ayembala moko monene na libumu ya césarienne et limonga biso vraiment na pasi yango bomoni ke taille sel Sarah Likoko azali na Empire immeuble Empire na 24 na premier niveau ozoke neti ozoke yesi mot des arts na coin avenue Boyekendaka al de la Gombe na coin wana immeuble mon eza wana kombo nango immeuble Empire oye kaka wana okoti na premier niveau otuni et pas madame Sarah Likoko taille SL ba olakisa yo yaka toujours na kombo ya mama Capage natala ki bino na Capage Télévision natala bino na page ya mama Capage yango na ye mafuta na biso pona ba peau noire o biso tozala anti choco Sarah Likoko azanango soki pe olingi ozwa ba des ala kaka ozo ba comprimé et tout pona bato bazala teint clair aux huiles ba vitamines et tout pona ko éclaircir awa basala yango sans inconvénient mafuta obo mona ke ngai na tchara chocoté na zara teinture normale voilà azana ba gamme na ye ya poso kitoko oyo pona oyo ba comprimé outi ko bota peut-être hémorroïde et fongoli au côté ya bana basi ndenge zaraka ba comprimé oyo eza disponible et pas Sarah Likoko en tout cas notice ezali nango okobanga te o après o ko salela za te kwa mabilo na biso ezara o bo saleli boye o e baby sinzoto o boite o ezara pour ko protéger et puis ko rendre yo très doux ko zonga ça vraiment ndenge zaraka ndenge pela ba paka balingelaka yango ezali pe a disponible sko gamme o neti oyo ezali tisane o ezala ndeti ngana uti mikili ya poto na ye na liele bloka kuna a pe na ko sangisa ezara bon te mona ke ezara ba o zaka vatre ballonné sko so meli tisane o chango déjà na verre tongo pourquoi ba jour ezala ke obima te po so ko ke musala yango loko balusaka mwa libumu ba jour ovanda na ndako omeli yango omeli na tongo omeli na pourquoi mais surtout ce que vous savez là au penza gamme mobimba au tisane au café lokola e balusaka nango libumu te ezaka na effet secondaire moko te okoki ba jour oyo osala la tisane te omeli café na oyo tongo pourquoi voilà café oyo et kondisaka pe oyo eza lokola bombo surtout mutu mususu aloba kenga na okoka gamme o nyonso te na sala na kaka bombo o surtout ezaka mpona kokitisa pena libumu mponga na linga nzoto fo corpulence ezala mwa moke mais libumu esila ezala te nalati nanga chemise mpe bomona ke ça va bombo o koba nosala yango soko olingi okitaka uniquement libumu voilà na ye awa oyo ekangaka nzala babenga yango coupe fin eza lokwa biscuit soko liango e kangio do oko zape obosani oliete ba jeune intermittent to to sala soko za na oyo oza mobimba kufin soko lionga na tongo oko lia petiti obosani poliete e serva pe pona okonda oyo na oyo so za na ngogambo oza mobimba obala kisa ibinote après accouchement tokoma na banzara moko boye mais ye moko Sarah loba ke ba boti na césarienne faut ti karaton après une année ndeko ko ya séance ndeto za bonne na vandi a Joe Mystique on l'accepte déjà awa eza ça la massage
soko olingi bamasi yo nzoto olingi pena babongisi pena ndeti nga balosala nga pena babongisi nga basenga pena nzoto bien tellement nasala mosala trop sala massage eza wana bolingi bakitisa libumu osala abdomen na bamashine sali na biso eza wana ya do nde naolakisa bino boyebi ke joz oinsera yango wana epuis olingi okofuta okoki ofuta mpe séance donc avant oye batraite yo baproduit ezali ya vergeture ya banduta ekolongola laser bakolongola sito oyo ezalaka ke esalaka mwa bata minene banoir ezalaka mpona babasi te bata minene mpe ya mibale omona mwa banoir mo esalaka biso na katikati ya makolo laser eza baproduit ezali bahuile mpona kolongola nduta oyo ekangama oyo efanda oyo ewumela ezali baproduit olingi na mosusu banastu na yo ezonga pena apres kobote ya baproduit ezali olingi cimenterie na yo pena evanda ndenge ezalaka baproduit ezali chez Sarah Slim Taille SL baproduit na eza certifié hein? Donc endima ma pena donc efutama babiloko nyonso eza testé pena médical eloko moko te o namelaki o esalaki nga boye o naliaki nguba o esalaki nga boye awa tozwa na retour moko te malgré balinga bafaire tomber mwana mwasi ya bato mais awa tozwa na retour moko te baproduit na biso ya kokonda eza wana bomoni nga naza mère de 2 enfants mais navandisaka pena nzoto je m'entretiens naza eloko mosusu apesa bino te bamama omona mwana mwasi mosusu surtout soka ozwi alliance otia obebisi nzoto omikipe te natala na tiktok mama mwa azoloba mibali na biso baolanda biso kana basuki na biso salite oyo nakozala na biso salite oyo moko ayebisi nga mema akapashi ipareti ke yo oyebi mingi me ndeni ka obali mokoloto te ezalaka choix ya motu le mariage ezali choix epuis temps ya nzambe bomeka nde nzambe alobaki ti yo nde okende bapesa o visa il y a autant d'années okende tel jour c'est comme le mariage il faut se préparer motu nyonso asalaka makambo na ye moko sa nzambe apesa ye occasion esukaka mabe maintenant oyo otikeli nzambe ntango na olobi nzambe ekomi sikopo nzambe nde asalaka ndeni azongisaka biso pena eloko fo bongisa eloko fo bongisa eloko eza mabe fo bongisa eloko fo obongisi yango apres abitemo na ngai ya mwasi sikoyo akomi prête afana na partenaire nde bongo ezalaka sikoyo akomi prête abanda kovoyage sikoyo akomi prête na pesa ya bapartenaire bongo nde ezalaka nzambe apambola bino nyonso bolandi biso ngai naza na ngai na eloko ya motuya ya makasi ya kopesa bino te bamama eza kaka bose respecte borespecte régime alimentaire eza te ke soki ozwi baproduit nasombaki cher nazokonda te te yaya mafuta diminuer baber diminuer banguba diminuer mpo basalaka mpe soin de visage bakolongola ndeki nga après make-up mpo nga asala make-up mo ya douceur après bakolongolanga nyonso na sale moko eza awa balongoli nga babandi siko bien kotraite nga nazongeli pena kingebungebu na nga bapapa balingaka ngebungebu eza teke babali oyo batio na ndako papa kende otala su libanda azelo non il faut kende osala effort ke père ake libanda namoniki libanda opeli nzanza azongi ndako mama benga na kuzu benga na normal totiela bino numéro ya réception kobenga pe na butu te bato mosusu bazalaka na décalage obengi na moi okozwa baproduit eza ebele lelo tolakisi bino kaka oyo en tout cas soki obengi tokolivre yo partout kozala toza na besoin bokoma bien parce que monene ndeti nga na soki nakomokoma déjà na baseptin quelque batension bapaiement bavertige kitoko te sport pe tolingi te tozaka bapapa mpe babi mikolo oyo toke sport te oyo akoke sport te yango oyo okopesa papa motu makasi te basimbaka boye balakisaka biso tosala na biso oyo tolingi na biso te oyo sport kuna ekendaki ezongaki oyo kaka baproduit na biso eza yango oyo eza valable o mama kapasha alobaki te napesi bino bamama mbote baoyo nyonso batalinga partout Lubumbashi, Kenya, Hollande, partout, Australie. Maman Australie, biloko oyo ezaka na terme sikate. Biso na bino tokoma atembeni pona biloko malunga. Nzambe ya pambola bino bobenga, bokozwa traitement na bino kitoko, bokozala kitoko, o nga na bota libumu na ngeni nga kokita tete. Nga so moninga na emonene seke na négligé. Mais na kita kapinza. Nakita kapena ona ni nakita pena wa irsi peshanga ya okita oko kita iyo sala obia
tant que oza maman c'est faire soigner pour papa balingaka botana babateli babalelaki wana ka yango nde esalaka mpe bien so oza wawa okipe suki okipe moninga nana manzaka te nana yango te parce que il faut mpe obetela yango se te botikaka mpe manzaka na bino erespiraka même ya makolo na tie te mais naza na kaka waw je suis naturel botika yango erespiraka mpo ekoma na ta moko ozokoka esiko otika maboko na opoleli te mpo maboko ebebaka nzambe apambola bino bolandi extrait na biso ya reportage ya promotion na biso avec taille SL mama Sarah Likoko aza pe lokola yo aza pe lokola nga taille bayisa bino te oyo bakendaki bakataki ye basalaki boye ekondisaka oyo nyonso baproduit na biso napesi bino merci na Jo Mystique na nsima ya caméra merci mpe na baoyo nyonso bakolanda biso tokutani prochainement mpona baoyo nyonso mpe bakolinga baelema na bango eleka mpe mpona promotion ya business na bango toza maboko polele bokontinue kosabone na TikTok na Instagram et puis na page na biso officielle et puis na chaîne na biso ya monene Kapach Télévision nzambe apambola bino tokutani prochainement Kapach TV. Kapach TV. Kapach TV.